À vous la parole, Koulou. Merci, maman HM au carré. Nabanza tokozo ngelo lususu makama kitoko yo sili ko pesa avant to kene pa ya ndeko odon to sili ko retenir oyo tokozo ngela yo. Ekozala soki ba Rwandais ba profiter na buzoba ya komona ba Congolais ke toza bata masanga ba toza ko s'intéresser kana ba musique ya wana ba tribe biso ba koti na katikati. E bongo ba ngolais pe ba kota comme ba étranger. Bango kutu ba garder frontière très large entre biso na bango banda na ba Congo Bandundu. Kasai oriental et Kasai occidental. Ti na Katanga kuna na Shaba toza na bango frontière. Ba kota ka pe ta matimaka lukezo. Mais tout le monde était va profiter pour dire que le col là-bas, tout va se finir comme un boutou, distraction masanga, aletika to konzabango. Pourquoi quand les Rwandais fallait pas porter bon, na kozonga le maman iket na kena le bande ko odon pas buguna. Na vous l'entendez qu'on a odon. Après yonde to ke pas papa Roger Bakazama. Oui, bonsoir l'impresario. Vraiment Vizambwana na pesipe famille mbakuna mbota trop. Comme d'habitude, HM, Maman Misé, Papa Desife, Maman Solange, Papa Roger Pakazama. Papa Zambouana, émission Zakitoko, Maman Misé, Nabosaniote. Émission Zakitoko Mingi. Moi, je pense que développement na yo salaki, na koki jamais ko contredire yo, nandimi yango à 100%. Mais yo mo pour me passer déjà réponse dans ma développement na yo. Et je pense que l'émission déjà est au conclure, je pense. Pourquoi na bindengwana? Papa Zambouana, makambo lobi, eza makambo yo. Yo moko soko bandeli fichier yo kiango comme na suka ozo réponse. Ata ko to mwana moko amuke ya 5 ans ba tuni question par rapport de yo poser. A opia réponse wana facilement. Problème nanga ezani. Bolim sama mwa mke pona ba makela ba mbila po biso ba opie mboko na niveau mo ezalate. Bon, ba vraiment ba oyeba quoi. Papa Zambouana, il faut toyeba biso moko ba Congolais. Pourquoi soki mutu akoti na ndako nanga azwi mwasi nanga ponani so mutu akoti na ndako nanga ayibi? Est-ce que porte nanga yaki bien fermée ou pas? Abuka ki wapi pona kanga yango? Nga mon problème avec les Rwandais non, non, je n'ai pas un problème avec un Rwandais ou tous les Rwandais. Non, non. Non, après, on a un problème. Basala bambo kamba frontière. Nous avons appelé mon bambo na yabi protéger yango. Soko protéger mboka na ote. Mongu na la elio mabe. Tant mo iba yaka na ndako mtu po yiba alaka amutu. Babwaka lettre ke lobi na ro buka ndako na okota. Yo de fait ba ke mutant ke mo iba za ko exister na mukilo ako yiba un jour ako mekanga pe. Ya mutu asira ba voiture na biso, izola ya libanda, au cas où ba buki, assurance na yo rembourser, valeur ya voiture na yo. C'est ça. Et assurance à Congo Zarabe. Ce que tu une question lobi bien que pourquoi ba Angolais ba sala ki angote, mais ba Rwandais ba profiter na yango. Mais papa Zambouana, la réponse est simple. Okoki ko sala ngai grâce au sali mama misé, au sali nga faveur, au sali mama misé faveur. Toyi ko vanda pa na yo na ndako na yo. Et nous, comme étant au bimaki après avoir cobergé biso pendant 10 jours. Ceux qui ont un seigneur merci, t'es na kei mama misé zona seigneur merci. Yo retourne na question pour nga répondre. Pourquoi pas battu balé ba sali makambwana o mso akenda ya seigneur merci te mso zonga seigneur merci pour nani. Nga na nzambe te no répondre ni. No répondre après acte na bango ni ko ba ke o mso sa ina mutia mabe, o mso ina mutia malamu. Mais ata bangolais wana lelo bazui kayembati. Côté kuna tout ekeiti basala après combien d'années et salami et tant que yango salami ba Rwandais ba bibi yango salami simbi pe ba lobe lo côté ba Congolais bazaba intellectuel yango nga mikono linga ba intellectuel vmati otanga mingi la badi parce que trop de kotanga ozo boule comme ki simbi muto evimbi yo mo sa acte mon côté. Nous avons besoin des actes ba actes zo mona na izo sauver ba Congolais. C'est ça au Congolais na Oko boule trop, nous bimselo te na mutuna. Kagame grand prêtre. Yandenga mukete. A boule lo nya osana Congo, a mekiango pa isindi avandi a kondi ba diriger biso petit lelo. Etikeli pe na histoire ko longwa soute. C'est ça. Elo wabengi koyebe la boule, koyebe la vision. Nga mingi ba koyaba lo nga débat, biso lo kima ga débati.
Pe to banga ti ba manga komba collabo parce que comment le rôle la Mercedes. J'aime ça, j'aime ça trop. Mais il faut tout le bar na ba radio ba tamaïli ba nanda ba comprendre le côté pe ça ba argument. Bangolé ba koti to pe si ba nationalité. Bango ba gérer ba koko sala la violence te ba kena bango. Ba Rwandais ba côté biso avec un projet. Il y a longue date pe il y a ba né belé. Ba suki na réalisant. Papa, na bamboka tout ya poto ya Afrique. Kaka pays na biso nde pinezu humiliation moko banda na botama na dati nga na botama na expérience na komi awa non na mona makambo esami na Congo te. Siko faute eza nani ya Rwandais. Opesi banzela tout. Histoire nezaki bien. Obeti yango kitoko. Mais question na nga. Faute eza ya banani. Question na nga ngo faute eza ya banani. Okangi lopangu na otenga na koti na eko yiba. Naza na nga na donki muyibi. Faute eza ya nani. Papa biso toloba yango awa, toloba yango to bomba te parce que nzamba likola yebi. To sala ba kula. Et puis ça biso rien to tika. Mais tant to sala kula na tout ko déposer na banque wana papa. Je pense que na banque va ba iteke. Mutuma eko tikelo mo ezama be. Vous comprendre? Malgré nzamba kangola biso ko to wana mais faut to la vérité pour kongola la bomba marayim to malamu. Ngana ndima na ki mabe, mais na koma ko yokola malamu, penza masala ngangolo. Yande moko Rwanda ko kota na Congo mutu malamu na mokila zati bi mwana muke alaki te na Congo atango Rwanda zo sala makambo tu kwa a s'implanter. Non, mutu ba mikolo bazalaka wapi pour nous protéger Congo. Exemple moko ya simple, lelo bokoko koma ko bandinga désordre. Bokoko izalaka wapi avant bokoko ekufa. Pour na date nga na botama na tika weba bokoko te tina kombo. Siko tata lokolanga papa ya famille alors que nous va prendre nga bokoko na ninga désordre ekota neni. Ya ika exemple pour na like ça bisoke lelo na nga na ko yina Rwandais te. Nazo bisa no clairement nga na ko ayir Rwandais te. Jamais. Oya ko pesa nga ba argument solide na kondima yango. Mais tant que muto na botami na ko ayir Rwandais te kwa sala ki projet na ekoki na Congo. Gouvernement wana izalaki capable ya ko réaliser loko na bango mabe et comme quand même ba palper yango. Et gouvernement à Congo na époque wana bazaki pour na protéger mboka na bango. Pourquoi ça la police, pourquoi ça la armée, pourquoi ça la tout ça? C'est pas pour protéger le peuple na yo. Tant on va tiki, ya ngani ni peuple na va na kati. Ya un Rwandais ni ya Rwandais nini peuple va na kata Rwanda aibilo ko mongo te ndeko na sana gouvernement rwandais wana te, wa Rwandais wana te. Basa dictature ça est imposé na niveau moko o ba ko bouger même pas. Yabangoni siko ngam tu na vandi na komi na Kalam ezana un Rwandais moko vandi na komi tanto ya maluku moko boazo souffrir na ina kati ya Rwanda azape contre Kagame mo alo beloko ezati alinga na bika na yini ata nzambo alikolo bozo mona teke ezana sens te yango apona ke musika te intervention na nga eza boye pota ba passer ba teyaka ba résima rapé po ba tupe bazolanda batikala pe na moi idée na mutu na ko condamner ba to ba ko yibanga te mais na ko condamner ngai mutu na tireki mu yiba ya ko yibanga même moi ça tambola na nzela soki ba kena mobali après une semaine ki ko funda ba viola kiyo et bon temps nga na sisi ko violer na kei pourquoi kene na mbila to ki ko funda pour comprendre exemple man et dit ko ba ki faut ça tangu na violer il faut ganga ba to ba yoka soki o gangi te raté ba to ba yoki yote après avoir nga na sisi ko consommer acte il faut qu'il m'a mbila avec ma matière à l'appui soko sukola kinzoto na olati bilamba lobokelo ba na viola ki non ya ki sentiment ngano to kabola ki do ba Rwanda ba kota ki ba kabola ka sentiment na ba congolais pe ba congolais ngoti lelo bazali o ba pesi ba Rwanda couloir baza ko diriger bango bandimi pe ba tongo basala kombo bali bato tshela ka motema bazali ti lelo bazoli ya pe mbongo makambutu mama Mizia Betty mama HM Betty kitoko na landa ibango na bokebi solo na bo pete solo pe na yoki bango na malamu mingi solo ntina nga na salani na contredit bango ezate parce que balobaki bien ba ye ba sali pe bato bazoli ya mbongo sont des Congolais a légitimé Mupaya. Alors, dans Katia,
ya mboka obi na kati na loi nzamba sala nga nazali na âge nanga mama Mizi aza na âge na ye mama Geta na âge na ye papa Zamwa papa Pakazama papa DSV toko keni na kurutu oyo alandi tina mwana suka toi d'accord quand même na kata famille ndenge wana papa mama bana mwana liboso ya mibale tina mwana suka siko na kati ya mboka eza ndenge wana c'est vrai que papa Odon place avandi nazata na fonction mon côté na kini c'est wana nazaki na sisi chiki eloko kosala ezati na kini galère à danger na vandi na sa nzeta ya manga bozoti na ngai na kende ko copier na Kagame c'est pas moi ya ko remplir tâche wana non ezali ya président de la République na gouvernement au bamba établir bango nde mutu ba kende ko solola siko so ba soli mabe ou bien bango ba kenda sala mabe quelque part yanga nini Odon ona vandi na komi na Kalamu yanga nini na kati yango no na lobby papa Zambwana pona sukisa awa toyi bango bien soki tozo takine baninga tozo tala histoire na bango congolais aza muto pa aza dignité na ba pays belé toyibi ke biso tozalaka na armée moko solide selon l'histoire et ba armée ne bimaka libanda basalaka nini to landa pe histoire ya biso moko ava to pointer ba doigt pa abatu yoza pasteur oyebi yango ebo so saki mabe mo lelo zozongela yo mais il faut senga bolimbisi et ozwanzela ya sika po oyeba nako kozwelo ko yozanga na maboko na yo c'est pas que toté ya haine toté ya haine na radio te non bango ba gouvernement soki chité gouvernement oyo kokota ba ko traiter na ba Rwandais ti lelo papa Zambwana na ibisa lelo moko élection zo salama tozo ke na élection tu sais que da tie mutu parce que y a pas de choix mais ngana zo ibisa binoke ba RRA ba rebelle moso ba uti na Uganda soki wapi ba kota bana est bana Congo na biso na kati mboka oyo rebelle ezali mais élection zo salama mais tondimi yango parce que to comment kozwa eloko ezali impossible pas c'est comment possible yo ke eloko passé gouvernement en place et koki même pas baza capable te ya kotinda ba soldat o ya biso armée na biso et kende ko benga na ba rebelle baza na est kuna na ba mboka mongo soki wapango wana na ebité peuple ya mboka wana décider le biboy to mi prendre en charge na ba arme blanche pour to kende combattre ba rebelle to kanga ba to tumba bango boy na boy papa wana websanga ya mboka alors websanga ke ba rebelle oyo ba Uganda soki ba nani ba koti kuna bazoyi ba ke Congo wana nde ba koti baza na armée c'est ça allez les intellectuels na bato basala komba tanga Mobutu bana kata gouvernement ba vandi balobi nomboka to na kimia ça dit pas na bango kimia ezali selembau ezali komi na Kalamu na ya Gombe ozui na ba Kimbantseke pana bango Kinshasa nde yango nde ezali na kimia bango dirige Kinshasa to sali pona bato bana ba région kuna pana bango baza kuna te parce que ezali Congo te siko yo bisanga lelo atango yo chete mango ngana okondane Rwanda ou bien Uganda azokota na mboka na bi Angola na okondane nani eboto na zongi simalo ya ndeko Odombo awa na sekimo mke parce que tozaka kokenda ba hypothèse qui ko bimisa bambeba place ezali mais tozapena ko poussa na côté ya ba solution te sinon que solution moko ngana yo ke pa na oza ko proposer que yo na ndeko Rwanda so oza na problème na ya yeku tozala nzala na quelque part na ba balabala na ke ni ko tage non o eza ba problème ba présidence ni ta ko résoudre na ba gouvernement mais des places tozaleli. Puisqu'il faut comprendre que le gouvernement qui doit résoudre ces problèmes, le président qui doit résoudre ces conflits-là, yemoko, aza yemoko. Gouvernement bango moko. Donc c'est là où on a tenté qu'on a naître dans date de l'eau, on a pas de l'eau. Naïba un peu, na pesé un peu maïele ya ba onus ba yo kota na conférence, na ba obala ko la nanga na banda ko vandi yaka. Oto yeba ete eza ndeko Odonte ndeko Rojete mama Igete mama Mizete Zambwana te ndeko DSVT mais eza question yo congolais nyo se place no sozali oza obligé olamuka oya na émission boye oya ko pesa biso un peu quoi faire ou problème au juste c'est ça parce que mama Miza boa kila biso na départ ko bobo sanate est-ce que natama abiriama na Mobutu maba ndenge na bango balukana kakuna. Ce n'est pas ça la source à problème potozonga wana ou bien to bossa na ba page wana kala to ya directement na data le to bana ko résoudre ndeko odo yo ko bwaka oya yo awa o bible baka pour qui les yeux rouges dans le sens que ceux qui biso na biso to boye ko na ba problème ba Rwandais
à cause ya bato baza na présidence na ba autorité na biso bato eza rôle na bango ya ko résoudre ba problème oyo mais sikoyo tala kipelekese na Congo bato tokoki kokonte na ba solution bango moko baza bango moko. Donc c'est comme ça on a naza koloba ete émission mpoka lelo nga importance na ye nango ya biso ba Congolais tofongola misu toyeba ete entre nous confusion moko enge kota ya kosakana te monguna aza kozela biso tokota na confusion oya progresser na œuvre na asi abandi pe comme déjà na roue moko rayon nango tozoka koso contrôler yango te parce que za kotourner na cycle moko comme incontrôlable ne na kena pa ndeko Roger Mpakaza Mambu ona kene suna deuxième section ndenge na kaneli émission ndeko Roger na personne antenne kuna. Oui, merci. Est-ce que nazoka na madame 565 ndeko na ngai. Oui, na nazoka makelele moko boye. N'habite zo uta wapi retour moko. To ba ndeko so tunako yoka yo bien. Oui, na kanisi sai pa ndeko donc. Lobaka kaloba. Oui, na pesi baninga mususu mbote bon ba mususu tokutanaki déjà na ba conférence mususu mais lokolo ezali makambo ya Congo bon nayoki ndambu ma mise nayokaki ete bon na pesi bino nyonso mbote mais nayokaki ndambu tango mama mopepe te mama koma babengaka ye TGV azalaki koloba wana na ntango ya suka oyo alobaki liboso nalandaki te alimbisanga soki na kointerprete libane mabe avant ya kosukisa na ndeko Odon mpe napesa yanga likanisi na oyo nayoki epai ya Odon mpe nazwi à peu près idée mama nakanisi lobi tozalaki nayo na lisolo tolobi kuna na yebi su malamu te nalobaki keba na vraiment na baafirmation na yo mosusu ezalaka mpenza totalement gratuite parce que bino bozali emonani ke bino bozali bana kisasa boyebi kisasa oyo nyonso bozala komona wana bauti intérieur bana intérieur oyo na français balobi arrière pays te mama na Lubumbashi to na Katanga par exemple Mobutu atindaka baétudier bamemaka lingala mingi na basoda ezalaki matata po ete lingala pende vanda ezalaki vraiment bagarre na kati beaucoup tout na bato bakenda Lubumbashi na les années 70 hein 70 vers les années vers les années 80 après guerre à 80 jours guerre à Shaba et wana penza Mobutu za kotinda chaque fois ba DSP ezalaki kuna pe moi ségrégation ceux qui bakutani bazo sala couvre-feu soka monika ba bien a petit na biso atikio mais soko lobi Swahili na kati ya Katanga babeti yo et omoni kuna nyonso to bazaka ko ba Swahili et ozwa pe même Swahili ba Swahili yango ekeseni muke mais ezalika Swahili okeni na o Congo longoli kisangani e obimi kuna okina na bababuni hakuna nyonso to bakolo balingala te bakobeta Swahili okeni na Kivu ndenge moko na Bukavu de temps en temps basoda baza kokende pe yango bakobenga bango bakuya hein bato bayakoya donc ozokomona que Swahili ezalaka mais na Rwanda pe tous les Rwandais ne parlent pas Swahili bao bautaki na Kigali pe bao bazali na kati na frontière pe mena Congo nde bango pe bao bazakoya na Congo po Congo ezalaki po pe ezalaka pe kaka poto na bango et donc yango na bango bazakoya kwa la Swahili bango kuna bazali koloba kinya Rwanda na baminoko na bango tutsi ya koloba tutsi uto ya koloba kiutu na ye. Alors bwana ezali détail très important ozwi na ba Congo tuna ndeko zambwa nazali wana azali mwana matadi okozwa bolongwe na sokolongwe na kasangulu tina tia mfumu bazako lubakala lingala te lokola lelo bazako luba Kikongo à l'état na bandundu pendenge moko donc pour dire que bilo msuto lubaka ngo penda te po tangwana bana kisasa boyiba Kikongo te bozako tala kaka kini kiese akamuzo zako luka kisasa bato intérêt bazako mona poto ezali kisasa voilà un peu na ko comprendre na niveau wana. Na point mususu mama Blobaki wana penza nali tout à fait d'accord na ye wana penza ceux qui tous les Congolais bazali lokola mama lobi ndenge wana parce que ezali ba première loko il faut tout interdire comment moninga abinela moninga na ye simplement parce que c'est mokonzi ça c'est il faut ezala consigné na constitution donc personne bako binela bango na fête mais comment obinela moto po azali mokonzi. Non, ça ce n'est pas Bilo Kwanezali errer le peuple qui chante, qui danse
il faut ici là ezala consigner na future constitution de Rosala wana penza mama longonia wana nazali pe na yango et nazali pe na d'accord na ndeko Odon pona koloba kenda en partie parce que pona nini nalobi en partie parce que tant mingi ndeko Odon nalandaka ye nakanisi salaka bokesenite entre etali makambo ya leta na makambo etali bato et nakanisi moto na moto azali na ndenge na ye et il n'y a pas un état chrétien pour makambo etali état za na sentiment te soki guerre ezali soki etali bato yo individu nakanisi personnellement yo na ngai tozali na problème na ba Rwandais nyonso te et tout le Congo n'a pas de problème en totalité avec les Rwandais. Mais là où le problème est commis, to commis na réponse nangai. Là où le problème est commis, il est vrai que Mobutu tango sangis ba Rwandais ba yaki ba zakoya ko sala, ba Belge ba bingisa bango ba ko sala na ba mine po bakatange bazalaki yango na mudi pe bakasaye bakendeki mingi et puis ba ekolo musu ba zakoya sala na katanga wana po bakatange bolimbisa bazaki makasi mingi na musala te bazako na ngope kaka musala moko ya se et ce qui fait que na katanga soko ke na bamboka ba ville minière Kolwezi Likasi surtout na okuta ba Rwandais bazaki ebele. Mais le vrai problème c'est quoi? C'est que kat na ba Rwandais wana ba mususu bazalaki bien ba mingi kat na bango bazaki très rusé pe expansionniste. Et tant que na indépendance pour wana ezali histoire ya sengeli pe to betaka yango pamba te mingi ba maîtriser yango te tant ba betaka yango ezali ko pesa ba mususu ba kuma makambo sengeli te na internet. Nakanisi muto monene oyo asaki pena mbeba makasi ezaki nkondo Mobutu atiaki pembeni na ye ezaki recommandation ya ba Belge pamba te batuti na Rwanda bazaki na problème na bahutu déjà oyo bamikotelaki na Congo bayaki kotanga po ba université minene ezaki na Congo pe bamusu bazaki ntango tokomaki Rwanda Urundi ntango ya ISDN alors bao wana mpenza balingaki so mingi kozonga na Rwanda te batikalaki wana Mobutu akanisaki soki atie pembeni na ye ba étranger wana loko bayebi ke baza ba étranger pe ba congolais bayebi ke bazali ba étranger donc moyen basale mabe ezali te au contraire po aumela wana bayebi ke vi na bango ezoko dépendre na présence na ye oyo ezalaki mama na erreur parce que bisengema na Rwema abomaka ba intellectuel congolais ebele comment ye mutu azalaki ingénieur alors que tu as ba juriste ou ba zaki nzingane ba kamanda ba feu Kashama zaki ye prétendant directeur à cabinet Mobutu mais ba besanga mana ba salaki tout ba bomaki ye et mututi lelo ayebite ndenge nini Kashama o ba yembaki na Rochero Kashama akufaki donc wana ezaki mokusi ya histoire na zako benda pe na katakata yango soki tokomi na nzinga moto moko azaki na makasi ya kopikola bikitsengi manate tozwa Kengo Adondo ya solo akoli na biso mais Kengo Adondo azaka toujours risé à côté système na kata système Mobutu mais bangwanda bayebaki yete or Kengo azaki na plus puissant que Ngwanda kutu Ngwanda za mwana moki par rapport ya Kengo Liao azaki plus intellectuel avec un diplôme et bakata diplôme autaki nango na Belgique mais Mobutu a préféré qu'il travaille na Kengo que na Liao. Pona nini Liao azaki mwana ya mboka po azaki kobanga po yeso katie Liao liboso bako pikola ye pe bana mboka bazwi mosala osomona biloko wana bakalkila mabe balobaka na français a malin demi Mobutu ayebaki yango te bango bamonte yeku ti ya kokende bango wana baza kotala boye bayebaki te ke bakengo na ba mususu wana bamontaki yeku baboyi koorganiser armée kofuta ba militaire pour ba défendre na mboka lelo bango wana bazali kuna na Sénat donc ndenge place wana na pesi ndeko Odon raison ezali biso to pesa ki bango ndingisa po mingi kat na bango basukaki na mabumu na bango et ce sont des irresponsables mobutistes bango omoni bango babendena kitango Kabila le père azalaki nzoko ande bazako sala de pembeni ale bazongi na bango wana bazali wana bazai kolia tozwa mende lelo azako kofinga mpe Mobutu lelo alors que bango penza bakoli bazako trahir opposition ti lelo wana penza ndeko Odon ozali na totalement na raison c'est pourquoi biso na bino to bunda ponete
attendez l'état ekota et l'état akoreglaka makambo wana mais soki ba individu bakomi komisala na justice wana ezali mabe mais wana na kotia pe musapi wana po ngai lokola na tamboli mingi na est ya Congo et na loba kutu na kubanda Kisasa do kolongwa Kisasa to keda Katanga Maniema Kivu l'ancienne Kivu te ti au Congo boy ba ke vraiment ezali passe mingi na ndenge ke soki to yoka ba sango izoeka biso po to kina ba camarade pe ba camarade musu baza ko vivre kuna ezali kambo ya mawa pe ndenge na sepeli ndenge odo alobi yango pe kaka lelo parce que mingi bayibi yango te mingi bayibi yango te que comment est-ce que vraiment maman wana batie banzete leki na biso wana ba violer batumbiye est-ce que soki azali na bon moelelo azo yoka biso lo baboye vraiment azali na esprit wana bolimbisi te na makambo ya l'état bolimbisi ezalaka te makambo ya l'état ezali droit justice et justice il fallait battre ya l'état basala yango mais lokola lelo l'état ezali te pona ni ba infiltrer yango kanisa basali plus de 15 ans bazana armée te ba Rwandais ba leki biso mayele baza kokota baza ko buma biso siko na teni ya biso ba Congolais so ba lobi FARDC banani wana ezali ba Rwandais mais ba Rwandais ba yaki na Kabila ba kokadi ko benga ba tuti te mais pardon ba Hutu te lelo ba Hutu baza ko longola minere batika wapi na Rwanda donc na miso ya communauté internationale baza ko loba kuna na Rwanda bayoka na te ba Hutu na ba Hutu soka na kaka na Congo nde bayoka na ozomona bilokwana donc ba tuti baza ko boma ba Hutu baza ko pikola nani ba coltan baza ko nyema yango na Rwanda voilà un peu ici que biso Congolais to fongola miso to loba que enough is enough donc il faut tout ça makasi to tia l'état et makambo na komona que ba sentiment to za nango to tia ngo pembeni kai nazali na sentiment te na nazali na sentiment te mais oyo talingai naza pe na ba camarade ba tuti naza na ba poto tanga na bango naza na ba camarade ba Hutu to tanga na bango est-ce bango nyuso to baza mabe mais oyo bazali na province oyo eza na province orientale eza na non na sud Kivu oyo bazali ba dongolo miso en tout cas azala Hutu azala tuti bazonga epa na bango mais pour le moment tokoki koloba bino na bino na ngai mais lokola toza na l'état te pour l'état moto akosala yango na lobaki na émission oyo toleka liboso na biso ba Rwandais baza na ba mikanda nani ya pièce d'identité ba Congolais baza na yango te donc ba Rwandais baoyaka na Congo basali makambo na bango biso tokoki kokende na Rwanda te ozomona biloko wana donc c'est un peu ça donc il faut tout ça la makasi to tia l'état et l'état oyo ya solo on a tout réglé la situation wana quand on reste sentiment pembeni merci papa merci Ndeko Roger mais du moins pour le moment on doit reconnaître que l'état au toza nango eza bango na bango kaka donc toza na l'état apparemment mais eza bango moko donc c'est là ezali infiltration depuis longtemps ezali infiltré donc l'état je ne pas que depuis longtemps parce que tango oloyeba bisengemani Rwema tout ceci tabatana Mobutu je ne crois pas que armée ezaka na maboko na bango justice na maboko na bango partout bango na bango non mais siko tokomi nde totalement repossession ya gouvernement congolais ekomi ba Rwandais ya bango moko parce que bakangi biso na ba secteur nyonso à part ça et pour moso lobi pe Ndeko Roger na comprendre de ce qui par expérience na yo oli koloba ete Congo na tango ya kala to petit na data lelo yo ba Rwandais bazwaki yango comme neti ndenge tuzaka poto en effet oui bazwaki yango lokola poto tozwa na modèle wana oza komona ete na tango biso ba Congolais tomoni ke vie na Congo ezate to vie na étranger précisément na poto bon biso toza na poto est-ce que oza sûr que tokokoka kobima na ba poto là c'est une autre question mais ce que l'état ce qui Congo est comme l'état ndenge l'état fonctionne parce que justement yango ba omoni ba tuti bazali très rusé hein bazali très tellement wana poto kene mosika te elingelo ba ete si l'enfant possible que modèle congolais akoki kozongela na Congo lokola azu poto que place ni ako vivre ndenge to comparer un Rwandais azwaka Congo lokola poto peut-être par refoulement forcé kaka parce que tout le monde a régulièrement précisément na poto avion bien bato ici ba Congolais
lipapu bazongi. Donc il va être rapatriement ya ba Rwandais na Congo, il faut ils allaient forcer le la bazui Congo, le la poto na bango. Mais oui. Ndeko oro siko lobini ni parce que siko c'est comme si toke na contradiction na oyo lobeto atako to moni mwasi ya Rwandais ko bana yi. Mais siko to komi na point où gaina ndeko Roger to komi na même point sauf ce qui maman igeto maman mise oui micro à n'importe quel moment débat awa ezasu ya na pesa mutu micro te mais soki ba Rwandais ba considérer Congo comme poto qui est vie na bango ezaka na Congo. Si comme les Congolais tout le monde était désordre ezali na modèle ba mindele azape comme a été peut-être les Congolais tout ba africains ba tout désordre na poto il se passe du papou. Est-ce que mesure oyo ce qui Congo a appliqué ya que li papou pour les Rwandais mabe ezali wapi parce que c'est l'unique solution ya muto a commis ligororo a continent Kalebas. OK, na ko répondre papa Zambouane. À vous l'antenne. OK, moi je pense que Toko ndima li papou ka bongote. Parce que je pense que pour l'ondima, le refoulement ya bateau, il faut qu'on rende compte bateau wana baza ndenge nini na kata mboka na bino. Ba koti na neni bo pesi bango nationalité. Bazali na comment na Congo pesa Rwandais nationalité parce que na introduction na lo très bien. Problème te papa Zambouane. Dans le Congo, comme nous avons une nationalité peut-être parce qu'ils étaient libres de vivre au Congo, mais en gardant leur nationalité. Parce qu'il y a un avantage à vivre au Congo selon la loi belge. Mais si on attend, on va dire que c'est que va dominer biso. Est-ce que attend identifier bango? Ba o ba identifier, ba o ba li papu te parce que n'importe quoi ba irrégulier bazana ba mais ba o ba za identifier bien sûr, ba za li papu. Mais papa Zambouane, je pense que à vous, oui. On va dire une question, na répondre. Ce qui place au tuna mususu au watuna. Mais ce qui a accumulé la question, j'aurais pas le temps à raisonner question réponse n'a pas ça. C'est ça le problème. Donc on a wayo anga. Moni, na bi bino tuna question papa Roger alobi no oui c'est bon. Mais quand on c'est bon te ce qui n'a faire comprendre yote idée nanga ezanini par rapport à succès à batuana kokota na bango ya gineni, c'est ça le problème. Donc, tant que la cause à la moutoumon ko batuni question, directement la répondre toi oui par non. Non. Il faut n'abanda pour faire comprendre yo, la façon on a za comprendre la chose, ndito okoma na conclusion ndenge debe kende bien. Na biboy. Ndenge ba Rwanda ba kota wana na Congo papa Zambouane, je pense que moutoumon même pas awa ko ba histoire ma ba mamba katiki. Tout ça d'accord. Moutoumon côté awa ko ba ka mamba kati wana azati. Vous comprenez? Parce qu'avant il faut ça dans le service moko oyo d'aiko pesa ba nationalité. Tant que je ne crois pas. Oui, selon la loi tu ne crois pas. Mais selon corps ko betama ou bien ko favoriser batu mususu et ko pipe ko salama. Biso awa David Blanket boyi mambo salara awa. Et na mboka poto me salamaka. Vous comprenez? A privilégier mutu moko boye, ya zalaki nani. Vous comprenez? Donc makambe yake na marque wana. Moi, je pense qu'il y a des Congolais, Oyo, Babota, Naba Rwandais. Il y a des pardon, Naba Rwandaises, il y a des Rwandais, ou Babota, Naba Congolais. N'a pas cet exemple. Ce qui n'est pas tout ça, Bamakamouana, l'eau Kanza Bochai Wapi. Musicien l'eau Kanza Bochai Wapi. Balutumba Simaroana. Bazaba ta côté. Ah, bien. Ba Angolais, Tozwika, na bango ba similier, ba toucher politico-congolaise. Eh, toujours ya. Non, ya. Na ka ba Rwandais parce que ce sont eux mais ba toucher sona secret ya ba Kemboka. Yo soko kanisi papa Zambouane ke bangolais ba toucher te. Oyibi Patrice alobe loko moko boye. Ko kasate ke yo ozana liberté, ki oza malamu koleka muto bakangi na prison. Je pense que Batebele bakanga bona viol na prison. Mais ba grand maître la viol ba ali libanda ba sala ngoti le komba okanga bango te bakanisi on le ba condamné na 10 ans de prison viol yeni mtama. Odon toza ministre mketi kali toucher point parce que kaya Rwanda est un phénomène toza ko benga yango. Donc totalement bakaya basimaro lutumba ba majese o ya Brazzaville tout ça bazana ba millions mais
Maman Miza lobaki même que mona katanga zaka mwana ba Sénégalais, ba Ghanais, ba Nigériens, ba chassaka bango. Mais to yeba ko identifier bango. Bangolais pe il y a moyen de les identifier. Mais en attendant, ba pays oyo est causé domination ya Congo et causé pe balkanisation. Mais nous parlons seulement de Rwanda précisément. Donc attaquer ka point wana est-ce que ba Rwandais bazwa Congo lokola poto so qui to identifier bango bazwa na lipapu oui ou non. Ok, merci. Merci. Oui. Merci dans souka na ba Rwandais ndenge olingi pour yo mto modérateur za na pouvoir dans souka ba Rwandais na biboy. So to zika ka eloko akanza imoko. So comprendre au mona ke a passé temps na mingi na Congo. So comprendre donc tant pour ma Rwanda ezalaki ye motanga do bona interview na comme tema pasi pona lo bango so na ozala na kabula mama na papa ba botinga. Donc tant nga na zolo bandeng wana o azali en ordre te aza penza ba kokuki kozwa ba pesi li papu nga na d'accord na muto yo aza en ordre te pona ba pays tout esalamaka même biso na poto awa so za mukanda te ba kangyo na gare moko boye ba beto li papu parce que ou respecter au toucher point maman mise olobi na likolo ya wana ndeko oh donc papa za mwana epo comme ne mission amako donc so kaka na toucher point oyo ça d'accord parce que ou bien olingo pesa avec justification continue te justification te fona za libre ya kupesa intervention na ngati so na toucher point na yo ni na satisfaire yo non ngana ni nga satisfaire mutu te mena ni atana ndenge nanga okay na lobi boy wana nde so ba oza na ordre te ba ko refoulé. Mais le problème, tu as parlé, il y a des problèmes au Wanate. Il y a des monsieur qui sont bien, tout le monde. Le problème, tu as parlé, il y a Rwandais qui ont téléméli biso. Tant tu as parlé de Rwandais, tu as dit que tu as bien à ma baie. Vous changez, vous avez changer en dame. Mais quand vous avez dit que tu as développé des bandes qui sont bonnes. Donc, tu as une mission, tu as la débat, tu as espère débat. Donc, beaucoup de gens qui ont Rwandais ou Tika les gens Mukanda. Azali contre biso. Ils ont pour biso beaucoup ko identifier en côté c'est ça ce que le problème place ngana ina vanda yangwana siko beaucoup refoulé nani donc pour na yo problème ezali suite ya difficulté ya identification yangwana ozana ba réserve ya lipapu oui c'est ça beaucoup refoulé au bazan en autre été mais au batikali papa zambwana bakozala 20 bazan en autre mais ba monguna bangwana bo dati londe. Bon, ça va. Yo téléphone na kozongela yo. Anatana na kena epa ya ko kadi ba mutapoti sika ko na pesa sunde ko papa za mambo awa. De ko kadi mana ebite suki implice no yena ngode ko bani ko landa biso awa. OK, merci mingi. Bolo na wala mo merci mingi na. Bolo na wala. Ya koba. OK, ça va. Bon, ngana koloba boy. Likambu ndeko dans zoloba azana raison. Et vous un peu difficile pour na ko identifier batunyoso parce que surtout landi histoire au monaki bad Rwandais babanda kokota na Congo banda kala avant kutu Mobutu acha bisengimana babanda kokota banda kala ce qui pose une par exemple guerre o esalamaki ya nani ya Somialo kota ba Bukavu kuna okomonaki commandement mingi ya gouvernement na ya chiki kuna ezaika na ba Rwandais na ba Rwandais. Lelo bazo bake na ndeko mo to ba ali boso lobi ki pinani armée na biso ezaki désorganisé ça fait 11 ans c'est pas vrai armée ezaki désorganisé banda Mobutu banda le caporal Mobutu de armée ezaki organisé tant il y a azui commandement abandi ko luka ba chef nyonso o bazaki bien formé wana ko éliminer bango ko écarter bango d'une manière ou d'une autre ba écarter ba Mulamba écarter ba Masiala asali moi aventure ne atindi batu ba na Israël pour na kende ko formation na si je me trompe pas na 76 ou atindi ou bien 77 atindi batu ba la formation na Israël tant ba ko zonga akoseli bango bani basala coup d'état abomi ba kalume wana na ba o ba kende ki ko sala nani ba kende ko sala nani formation na kata Israël a éliminé bango na armée donc c'est comme ça que Mobutu a continué. Le problème il est là pour na ngai solution ko sala ndeni solution za que batu wana basi ba komi ba admettre bango parce que ils ont ba misusu o ba koma ba bala pe ba congolais siko ba wana na bano ba bota mi ba misusu ba wando se réclamer côté Rwanda ba misusu côté mais ba o ba vanda légalement na kota Congo ba admettre bango na pesa un exemple mon camarade na moko akende ki to na Kinshasa akende ki voyage na Goma
Nga na tuni me ndenge nini Goma kuna? Est-ce que ba Rwandais ba bomaka ba singa non? Nga kuna ndo kama nga na kende na kanse le roi to ina ba Rwandais na Kinshasa ndenge pesa na Goma. Akomi na Goma bike non. Mambiloko nyonso oyo eza na Goma kuna ya minene eza tenu par ba Rwandais. Na ni Goma kutu na Gisenyi frontière penze ezalaka te. Na Rwanda frontière penze ezalaka te po baleka ba voiture ekendaka chaque jour ezongaka. Donc bato bakendaka sali koto ya kozonga koto. Siko bandeko boyebisa nga bato esalamaka bongo banda kala. Tokolongola bango ndeni atako babike no état de droit ngo ekomi. Ekolonga ndeni. Il faut qu'on admettre que non ba si bazui nationalité wana ba fanda ba bazana posa kozonga volontairement ba zonga. Mais ce que ba oba rotika la oba zeli to dit que non baza ba Rwandais ba oba rotika la bo bandi ko surveiller bango bien bien. Ndelo to ba ko sala yango. Ensuite on ande. OK ndeko wana to landi yo avanga na cha ba commentaire na ke pa mama mise olandi makambo za koleka awa quand les Rwandais confrères Congo comme poto na bango. Est-ce que ceux qui baza identifier les papou ezala ou pas? Papa Zambwana nanga ce qu'on a le baboy. C'est vrai. Quelque part, ce que l'inko benga la population moko benamboka na yo, ozana légitimité ya kosala yango comme ozali pe na ba limite moko boye na ndenge yo kosala leloko wana pe le pourquoi. D'abord ozana raison moko kopesa na communauté internationale parce que ça existe et kokanisa te que ba tono so basala ba atrocité, ba génocide, bazali batuma baza impuni na mokilio non. C'est vrai, ils ont un dossier, bato ba kotisa pour la likambo wana, mais peut-être la procédure, ya kolande la dossier wana pezaka na lenteur. Wa to koloba, mais yebaka que nyonso to esalamaka. Et ezali ba koma yango, un jour moto nyonso ko telema ba ko juger ye. Bozo mona bino moko ba sala ki na Yougoslavie, tout ça na Kosovo, bazo poursuivre bango. Boke ba donc ceux qui oyo olingi ozala on petit na mboka na yo. Et que olingo procéder na eloko ya ndenge wana oko répondre na justice quelque part. Oui, ozana droit na yo. Oui, bato na bakoza basali mabe moko boy po yo benga na bango. Mais ndenge yo ko procéder na ba raison yo ko pese la et ko ki pe ko se retourner contre yo papa na Zambwana. Mais mingi to uti koloba tsiko yo ke c'est vrai na ka oyo pese ki ya professeur na bino moko bozalaka na ye bino bokenda ko défendre ye. Papa wana pe yo kolanda yo benga na ye po ya sala ki yo mabeni. Tango défendre ka ye ezaki par reconnaissance o ya sala ki bino. Lelo oyo tango yo ke na loi na yo wana na ye na kati. Po ya sali yo nini. Donc na kati wana pe bandeko ba ote koloba bazana ba o ba boti kuna ba koli kuna Orokuta ye Rwandais aboti pe bana na ye ma yebi Rwanda te. Azali Rwandais parce que tout simplement botami na ba parents Rwandais ba fani na Congo ma yebi na ye Rwanda te. Misu tukuta na bango awa to betelo lingala, c'est pas que lingala nde ezali droit ya kozala congolais non. Azo beta lingala oko tuna ayebi ne koloba Kinyarwanda te. Peut-être ako yeba pe koloba Kinyarwanda ma yebi mboka wana te. Puisque ba parents ne ba fana na Congo bazonga jamais na Rwanda. Ye moka botama na Congo ayebi na ye Rwanda te mais bato ya ndenge wana normalement par la loi ils sont un peu défendus parce que yo ya ko yebisa yo oyo bana na biso toza ko bota toza ko kolisa ba ko yebisa pe yo na yebi Congo te na botama kuna te mboka na ngai naza ko prétendre na awe pa inga na botama pa inga na koli normalement azana droit na ye ba ko landela ya ba document na ye oui. Il a ce droit-là. Même il est belge, pas benga na siko moi no botami awa koli awa zala mukanda na ye, oyebi ninga ko benga na ye, ye belge zala ba droit na ye. Akoki ko sala yango ba luka ba raison. Ceux qui a linga benga na moto ndenge wana ko loba non, voilà nyati ba loi nanga, voilà ça like à commettre crime boye parce que sans ça mutumwa o défendre ya zate malgré ya mboka na ye malgré ça na droit ko sala o yali na mboka na ye mais tant ko benga na mutu il répond de ça ba o ba sala on a leur wana c'est parce que ba dictateur ba sala ka yango parce que ba intouchable tout ça mais yo ko sala yango o sali yango oza na conscience na yo moko ko lobela yo oza na conscience na yo moko ko lobela peut na population mobima ba congolais ba o ba exemple muso de ko pesa ki awa o ya bala kuna ba ko telemela yo siko ko sana bango nini
Et ça, la population makasi, la population monene, la congolaise, babala ba rwandais, bazala qui obligé ba ya suko kosinga bango côté parce que climat na kata Congo ya kiso e comme qui invivable pour na bango. Siko papa na ngana ko tuna yo, oko procéder ndenge nini? Ba raison nini yoko na attends, na c'était ba raison yoko donc oko procéder ndenge nini la raison yoko pesa. Et puis qui ya rwandais akobima pourquoi? Donc il y a moi na tuna yo question papa na ngana. Merci. Avant que ne pas de Kokowaza, et donc comment na koloba. Moi personnellement, j'ai vraiment une grande question au niveau du territoire congolais. Pourquoi nous avons une grande question? Moi, je prends toujours mon exemple. Ngai par exemple, ce que yebisi ngai était na kati ya région ya Bas Congo, place nga na Koleli, place nga na Vandi, mabele nga ezawana. Je ne crois pas qu'il y aura seulement quelqu'un à la frontière, par exemple, il y a soit entre Bas Congo, tout ça la frontière Angola, na Ouiji, tout ça la frontière de la province du Zaïre. Je doute que un Moussansala ya Angola, to un Muzombo ya Angola, a koti ko sazarde koloba ede azali mwana ya Bas Congo, bongo ngai zambwana oyebisi ngake na mene investigation na mwana oyo, bongo na kangite ke azamuto lokuta. Si cette réalité avec moi en tant qu'individu, ce qu'on peut signer moi possibilité muke que yebisa ngai oza muto région ya Bas Congo, na tribu nini, na village nini, en moins de 2 jours, moi, Zambouana, je serai capable de dire que cette personne est en train de mentir. Ceux qui continuent à douter, quelque temps, je finirai par te dire que Mouki il n'est pas un bas congolais. Ma question est celle-ci. Pourquoi quand on a Kivu, Bukavu, na Est Congo, il n'y a pas un Zambouana qui doit être capable d'aider un Congolais pour dire que Moutoua c'est un Rwandais. Surtout que Kobosanate, Batuchi Rwandais, Bautaki na Uganda, Baeko atake bandeko na Rwanda, Bautu, Bengani Bautu, tout, Bakoti na Congo, Basilisika kate, Bakoteli bango na Congo na peme na lac wana babipo ba disperser bango po jamais bazonga lisusu na Rwanda, ba panza bango ba disloquer, basala bango dislocation totale, dispersion totale na kati ya Congo. Comment un Congolais na 1 mètre carré à chaque surface à Congo, ce qui a côté ko ya village na ye, a côté ko ya bonkulu na ye et puis a échoué. Voilà pourquoi nga personnellement na ko loba ete babokokiste nazo pesa bango une bonne part ya raison ya munene pour dire que ce qui to iko zonga la bokoko na biso chaque mutaye ba valeur ya bokoko na ye place a uta village a koko na ye. Je vous dis la vérité que même si Goma wana boza koloba Goma bakotaka bakendaka na nini, il y a toujours quelqu'un qui appartient à un colo ya mabele héritage. Cette personne doit être capable de détecter ce qui n'a pas Congo na koyi koloba yango. Je ne crois pas que ngai zambwana na koyi okeni par exemple na Bukavu tutolo banana kuna ke passer na moni kipeleke siza kuna na ke na Équateur na dongo par exemple ngai zambwana inoloba ke na zamwana na dongo. Bon, batadongo ba réussi ko détecter ngaité. Na kene par exemple na Boende. Na kene ko bete ngana zali mwana Boende, bon mwana Boende sali 1 mois, 3 mois, 6 mois aza incapable de détecter ngaité. Non, il y a un problème to zana yango na bandeko ya Kivu Bukavu. Bazako aider bisote atamuke. Na kepa ndeko kokwaza. Ouais, matondo mingi ndeko Zambwana, matondo mingi bokolanda ngai. Allô? Allô? Kozolanda yo. Matono micro. Ouais, matono ndeko, matono mingi ndeko Zambwana, matono mingi balandi nyoso bakolanda biso na triple V radio lisolo, mpe bandeko na nyoso bana kati ya conférence na landi bino na yoki ndeko ba déclaration ba ndeko mibale ya ndeko Pambu pe ndeko nani Roger mpaka Zamambu pe na yoki mama na biso otolo bana suka awa. Ndeko Zambwana omoni biso ba Congolais toza na bubunga moke na koloba ngo pamba te tolinga kolanda likambo ya malamu te nayoki ndeko na ngai mpaka Zamambo otolo makambo ya kitoko awa et puis biso ba Congolais faut ko zongela culture ya lecture faut zongela culture ya botangi kalate après deuxième guerre mondiale awa nakanisi Allemagne na France ba ko vendre sika mo ba solo la te mais la problématique elle est sika wana te.
ndeko zambwa nani pakazama mbauti koloba likambo ya malonga non état ya Congo. Congo kobanda yango ebanda toza na état te. Asitele biso infiltration gouvernance qui est infiltré depuis très longtemps. Bagé à Belge pour nini pour contrôler grand pays, il faut diviser. La problématique ndeko zambwa neto c'est limité na ba tribité. Problématique il faut la résoudre na source. Il y a état des droits. Tango bako régler makamoni to kozwa constitution sika mboka ya sika. Toute l'Afrique mobile a besoin de renaissance. Renaissance, il faut récupérer ba pouvoir nyonso politique aux dirigé par Mindele, ba continuation ba poni la bango libanda, économique aux monnaie contrôlée par ba Mindele et tous en science te na kati mabele na biso. Alors ngana komona c'est limité tribalement c'est tout ça dans le 16e siècle té. Ozana ba raison na yo sur le tel et le contrôle ya Congo na territoire ya moké le la Rwanda, mais les Rwandais sont derrière les qui? Ba Rwandais bazali monene li Rwanda li mosopi. Comment ils ont contrôlé la problématique? Il faut se poser wana. Et refouler les gens, c'est tout à fait normal. Bah, intention na yo citation zo citer bateau, ba lo ba point de vue na bango sur nenge ba go benga na ba Rwandais lelo. Mais nous n'avons pas de problème na ba individu ya ba Rwandais. Il y a des Rwandais au bazali contre le système ya Kagame. Ndeko nangai. Photo toza na kati ya radio photo fungula bongo to poussa bongo na biso mo musika. To meka comprendre réalité na biso ya linini. C'est tout toza na état te, to na état na mboko na biso te. Afrique mobimba, il faut une renaissance dans la kati ya Afrique na biso wana. Problème c'est lié ba individualité. To bo sanate na zongi so na histoire pamba te biso ba Congolais to tanga te. Soki après na deuxième guerre mondiale, to ko ba France le na Allemagne ba ko solo la soute parce que la France a été envahie par les Allemands. Na individu ben moko ozaki Hitler. Hitler aki na ba maladie na kati ya cerveau na cerveau na azoko linga dominer mais soki ba se limita ki na ba raisonnement Hitler, France na Allemagne ba ko solo la te. Ba ko kutana te ba ko fungola ba frontière te. Et nakaniti un Allemand ko tia le colon na kati ya France te ba ko kamata ba tumbi moto. To suka ora tende ko zambwana. To fungola bongo na biso. Premier lit to lukana no état de droit. Afrique pendant des décennies, pendant Mikolebe to contrôle ka elo côté. Tous les trois éléments de la société eza détenus na maboko ya Mindele. Eza na maboko ya Mindele, eza na maboko ya Mindele. Frontière a été tracée en 1885 en Allemagne, ou bien malamo. Mais toko suka ka wana te. Il faut se réconcilier les Africains entre nous. Il faut que Lukato comment comprendre que le système a été dirigé par grand mafia du monde. Les minoritaires ont contrôlé biso lelo. Machine ya guerre. Ba Rwanda ba côté biso lelo na to betela ngo maboko te. Et Rwanda ni sali pour système où ba Kagame te. Na ba Kengo Dondo na ba Vital, mais le Vital ne comprend rien. Les Congolais ne comprennent pas, naïf, ba komi ba var na kati ya cerveau na bango, ba komo na pouvoir. Ba éviter que tant isa ko kenda mbongwama la renaissance na kati ya Afrika. Afrika, il faut donc comment il faut ezwa encore une fois renaissance. To lo ngona bo umbu. Bo kondiezwa makana mabele na bisote, c'est décidé na communauté internationale. Ba décidé na butu, ba ponaka bato. Mandoki donc politique et